Coucou ma famille, bonjour, bonsoir, mbote, 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 na pesi biso mbote na kombo na Yesu Masia. J'espère que tu as très bien par la grâce du Seigneur. Partout et pas wapi tozwami, tokozwa vraiment libako ya kulandanga na pesi yo mbote, mbote, mbote na kombo na Yesu Masia. Vraiment, cela veut dire que oza envie, ce qui lelo zwi libako ya kulandanga, oza envie. Ngape lelo ce qui na ye liboso na biso, oza envie, nzambe wana bateli biso, toza compté parmi les vivants. Pourquoi pas topesa ye merci. Vraiment tout tia les devant et nyonso après nde tokoya pona ko développer sujet na biso ya mukolo ya lelo. Tendre Père, l'homme de Galilée, Topesio, merci et comparable Dieu. Kumisamane tola masanjola malayo, Ozalin zamba bomo inabiso, Zanzambe mala mozabika moi. Merci pour n'avoir ya papa maman, de quoi moi si à mobile azuli baku ya kolandanga, te recommander moment la biso ya masolo c'est un loboko. Nous allons zambe au komi mon soko sala kat nabiso, onyo soyo te zala musika, règne peu puissance nous à la partage nabiso dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen, amen. Nzamba zwa lokumu, voilà nzambe wana oyo azobatela biso esenge na biso totiaka ye kaka le devant totiaka ye liboso ya nyonso avant tout c'est nzambe. Voilà. Ngai na kolemba na ngate kosenga na biso vraiment toyiba na kosabone na chaîne na biso. Na olemba na ngate na olemba te na olemba rapete na olemba pete na wandolo bakaka nazo senga vraiment eza demande même bible lobi senga ekopesa melayo beta bakofungolela yo ngasko na yako beta na yako senga epesa melanga te ekopesa melanga donc na sengi biso vraiment toyeba vraiment na ko s'abonner to s'abonner na chaîne na biso to s'abonner vraiment to s'abonner ceux qui otala déjà ba vidéo otala ka déjà vraiment nan o s'abonner te vraiment na ko senga na o s'abonner o liker ba commentaire na bino pe eza malamu eux ezo soutenir nga ezo pesa nga force ba encouragement ba remarque tout vraiment eza le bienvenu na yambi yango pe nazo continuer ko yambango. Merci na ba nyonso oyo nyonso babaki na ko s'abonner oyo ba s'abonner na chaîne na biso nzamba lola pambola bino na biki abo za la décider pourtant déjà au s'abonner cela veut dire que au moni qu'il y a quelque chose de bien donc cela veut dire na ko peut jamais ko décevoir bino awa to beta na biso masolo abatute to finga abatute to lo baramabe abatute a to zo pesa conseil to zo bela bopeto to zo bela ba expérience. En tout cas, c'est ça. Donc, nabi ke boza décidé. Merci, bienvenue na bino na yambi bino na kombo na Yesu Masia. Kaka ndenge tolobara ke toza bopeto ya mwasi libala pe bopeto ya mwasi lelo to ekolobela likambo bopeto ba mama boya penza bovanda na ba papa pe parce que moi ba papa msusu pe bazaka na moi loko wana o to ntoloba lelo. Voilà, boya vraiment bovanda toyoka. Tolobi bopeto ya mwasi ezaka nzoto mobimba ntango babi bopeto mwasi eza nzoto mobimba kobana na mutu tina se eza bopeto ya mwasi bopeto ya mwasi mama nanga ezaka make up te soki opetikisi make up ozwi snap eke ezongi yo wana batali yo babi mwasi a soin oui c'est bien po ezomonana mais bopeto ya mwasi ebandaka na kati kino libanda bopeto mwasi ezaka na kati ti libanda wana nde esika to wapi tozomona mwasi ya soin mwasi ya bopeto donc mwasi ya soin mwasi ya bopeto azwaka soin na nzoto na ye kati ti libanda donc to tolobela kati cela veut dire kati ya kati donc ntango mpenza ozalaka yo moko na douche na yo na chambre na yo ozozwa soin ya nzoto no bandi na kati ti libanda ntango mosusu ba make up nde tomonaka bo. Donc, tu es kolobela lelo bopeto mwasi comment entretenir ba katikati ya makolo. Maman, eza na basi ebele baza katikati ya makolo eyinda eza mwindu. Eyinda eza mwindu. Boye ba ki excitera mibali te parce que yo moko déjà tango ozomona ngo ko excito te boni mobali. Boni mobali. Parce que mbali mususu tongo boza na ye na mbetu tongo bozo sala mo ba préliminaire na bino wana il faut tala yo il faut basimba panza sa boyebi ka ba systématique wana nde salama siko soki ba parti wana eza na éclaté soki ba parti wana ezo excité te ezo pesa goût te ezo pesa elengi te mama na ngata yo moko
ata yo moko mingi na biso bato ya minene na bato tozaka makolo minene affrontement wana ezalaka mosusu mpo mona azani moto makolo minene etaza mpe nzoto mike mais asalaka affrontement une fois ke azotambola et surtout actuellement biso na Afrique il fait tellement chaud na Afrique actuellement mulungi eza makasi donc sikoyo soki ozotambola wana mpe nga kutu des fois même na ndako ata nanga na ndako soki kaka kio nazolamba naosalasa misala nanga il faut nazala toujours na cycliste sans cycliste na bachaleur oyo towana mikolo na okoka te okoka mpe kaka te soki ozanga okoka te siko oyeba ke baaffrontement wana mitoki wana ntango ozotoka oyebi motoki ebimisa salita nzoto motoki ebimisa salita nzoto ntango osala baaffrontement wana ezonika momonaka salita nzoto ezobima salita siko basalita nzoto wana soki mpe onikaka mpe nzoto bien te yango etikalaka omona ekangami esali banoir de premièrement deuxièmement ezalaka kozoka ntango ozosala baaffrontement wana mpo ozomonaki ozozoka ezotiko batage mosusu esalaka bambuma mbuma wana nde omona esali bambuma wana banoir noir etiki banoir wana batache wana nde esali ekobotisa banoir wana katikati ya makolo troisièmement ezalaka mpe masuba yango wana mwasi bakonseyaka toujours ntango okie kosala petit besoin na o mama ntango osubi zalaka na bitidi ya kopangusa zalaka toujours na petit serviette no ya propre oyo eza mpe mouillé ou bien soit eza sec oyo mpe eza sec olongoli na mai ezopermettre yo elongola solo ya masuba mpo sous-vêtement na yo ezalaka na kolumba te olongoli na mai ozwi mwa mai obeti papapapa ozwi serviette na yo ya kokauka opangusi bien et puis serviette wana fo pangusi osokola yango régulièrement soki oza mpe moto ozobimabima te oza na ndako osalaka bapetit besoin mingi osubaka mingi seke ntango nyonso osali yango ozwi oniki yango otia yango lete ezokauka letoko masuba mosusu ekoya yo ainsi de suite mama vie eza bongo mpona ozala soin il faut beaucoup de sacrifices mpona olumba solo kitoko faut beaucoup de sacrifices mpona ozala une femme capable donc ntango déjà babengo mwasi olobi ke na mwasi mama faut remplir na bacritère ebele bacritère nyonso bopeto déjà ndenge eza eza tout un sacrifice donc cela veut dire que éviter babiloko wana nyonso éviter zalaka lataka cycliste na ntango ozotambola bamosusu bakokaka yango te bon soki okokaka yango te alors il faut sasiko makasi na baproduit oyo ozopakola na bacitron ntango nyonso kosokolaka ntango ozosokola kozanga citron te mpo ofrotaka katikati ya makolo na yo ntango nyonso donc kozangaka yango te zala na baproduit oyo ozopakola neti oyo nangi nalakisa lelo ozopakola mpo oevitaka biloko wana meme yo moko na misu no ntango ovanda ozotala nzoto na yo ozozwa ntango koobserve nzoto no osepela na nzoto na yo ozosepela na nzoto no pourquoi parce que bainconvénient na babiloko wana eza te ozomona mais soki katikati ya makolo no mwindu donc mama sikoyo ya malamu ezalaka peut-être soki oza ta na mobali mo mpe ya malamu akokomona bongo ayebisi yo chéri fo bongisa eboyo esalaka mpe soni so mobali aosala o remarke na eloko asali te esalaka soni makasi sikoyo yo moko fozwaka temps déjà ya kotalaka nzoto notalaka babiloko wana sikoyo soki mobali o mpe ya monoko mpe ya mabe mpe abimaka mpe libanda abimi libanda aki opwata o libanda ta dega donc bamama to évite bakatikati ya banoir na katikati ya makolo mpenza ezalaka propre te ezalaka si na salite ezalaka si na salite mpo ata kopetikisa na make up mama olati bazara olati bagucci olati soki bahermes ntango ozoleka na nzela motu ayebi yo mobali aotala abita o katikati ya makolo mpona moyen te et puis bakatikati ya makolo wana omona eyindisaka na bamasuba wana nde na oti oyo basoki ozosuba nyonso ozopangusa te ezotango na sous-vêtement eyindisaka meme bakaleso omona mwasi mosusu kaleso na ye na bakwenkwenkwe wana esali singa na kaleso ndenge ekabolaka boye wana omona esali rouge soki jaune soki orange nayebi te couleur ya kirkima ezalaka ozomona esalaka couleur moko ya bien te esala couleur moko bien te siko ntango esali bacouleur wana ezotutatuta wana katikati ya makolo ezotuta yo ezoyindisa yo katikati ya makolo ezoyindisa yo katikati ya makolo en tout cas naza na video moko ezala nasalaki mpe nalasaka mwa mélange moko boye ya curcuma ezawa so botali bomona yango eza mosika te ezawa ya curcuma nalakisaka na citron na miliki mpona kolongolaka banoir wana mpe na katikati ya makolo lelo mpe susu na ye na mosusu
lelo pe na ye na mosusu mélange eza belé avec le temps to relaxera mais lelo pe na ye na mosusu siko ba produit oyo nga nazolakisa ezo dépendre soki place ozali oza na possibilité ya kozwa yango ça va soki place oza na possibilité ya kozwa ata moko ata mibale osali ka mélange et surtout konikaka nde mingi katikati ya makolo na yo na linyuka mama ntango okoti na dushe ozokende osukola nikaka yango citron ezangaka yo te palolelaka nga citron na katikati ya makolo nyonso nikaka citron salaka mélange na yo pakolaka omonaki ozala vraiment na problème wana mingi te voilà mpona mélange na biso oyo toza nango lelo toza na posa ya 4 ingrédients toza na posa ya 4 ingrédients biso toza na bene awa nayebi te place yo ozali soki ozala na possibilité mpe ya kozwa batube oyo ya liboso eza tube oyo Naomi na lakisi yango bien bo comprendre eza téléphone nde balusaka boye eza tube oyo Naomi nasi tomoni yango tube oyo Naomi voilà yango oyo Naomi eza tube oyo nasi bato ebele bayebi yango Naomi après Naomi toza na épiderme toza pe na besoin ya épiderme pe eza deuxième et puis toza na oyo merci pardon toza na tube oyo nasi bato ebele bayebi yango te déjà toza na besoin ya 3 tube oyo Naomi épiderme na merci wetnine oyo toza na besoin ya 3 tube oyo toza na besoin na yango batube oyo misato toza vraiment na besoin ya batube oyo misato mpona bamélange na biso oyo toni tosala mpona koéclaircir entre jambes et quatrième ingrédient na biso eza vaseline bleu quatrième ingrédient na biso yango oyo eza vaseline bleu donc toza na besoin ya 4 ingrédients oyo mpona koéclaircir entre jambes na yo mama mwasi bopeto bamona koka na baperika cher te na katikati ya makolo eyinda eyaya bamona koka na bilamba cher te katikati ya makolo eyinda eza sexy te eza kitoko te na komona bamona koka yo wana maquillage nyonso te manzaka milayi eke ezongi me katikati ya makolo pas moyen non ce n'est pas bien bopeto ya mwasi ebandaka na kati vraiment toza na besoin ya 4 ingrédients oyo 4 ingrédients oyo après oza sikoyo na besoin ya bonne eau ya propre boye mpo osala mélange na yo naza na bol na nga ya propre ya bien donc ezopermettre nga nasala mélange na ngai voilà toleka na mélange na biso c'est très important bamama tolongola basalité na nzoto mwasi azalaka salite te oza mwasi oza exemplaire otango ozotambola motu oyo ayebi yo na kati mpe libanda aomona penake non yo nde yo wana aomona penake yo wana pena kati ti libanda no yango wana yo mais ezala te ke bamona libanda ndenge mosusu kati ndenge mosusu ce n'est pas bien mwasi faut se sacrifier faut oyeba kozala bopeto faut kosacrifier temps na yo mpona kozwa soin ya nzoto na yo ntango okota na douche no osokola zwa temps ya komitala zwa temps ya komiyeba zwa temps ya komitala ya komiyeba ya kosentretenir comme il faut okokota na douche ozala presse bwani ntango okende opakola mafuta ozwa soin ya nzoto no ozala presse bwani so oyebi oza presse obima wana zwa ata 1 heure du temps nanu ya kozwa soin na yo lukozwa nano ata 1 heure du temps ya kozwa soin na yo oyebaki ozosentretenir très bien mpo ozwa temps na yo mpo mabe ezala te ozomona mpo mabe ezala te mobali aotala oboye azomona donc ne elengi te nzoto ya mwasi fo oyebaki nzoto ya mwasi eza wana mpo excite mobali ntango mwasi aza liboso ya mobali na ye boye fo mobali azala excité oke elengi amomona bien sikoyo yo oexitaka te ntango bakotala oboye kuna ya koyinda koto oyeboye na boye kitoko te voilà natie nini nanga nyonso misato batube nanga naza sikoyo na besoin ya 2 cuillères ya vaseline
2 cuillères à café, voilà, il y a vaseline. Lutu nanga oyo eza lutu nanga na salela ba mélange nanga comme sous au kanisa ngo eza lutu ya euti na cuisine mais eza lutu nanga na sala ngo pona osala ba mélange nanga oyo ya ba gommage et tout, voilà. Eza spécial. Voilà mélange na biso yango. Waouh. Eza tellement doux na bino mélange oyo, c'est du waouh. Eza vraiment kitoko. Talaka tango obalusa ngo yo moko omona déjà elengi nango. Yango wana. Omona déjà elengi nango. Siko mélange no boye so sali yango bo ale. Tango sisi ko sokola, tango okota na douche na yo, kota na douche no na citron na yo. Linyoka na toujours na savon bien gel douche na mama zwa temps ya onika katikati ya makolo. Zwa temps ya konika po soko osaela ta mélange bo ata citron mais ozwa temps ya onika pena bien te na linyoka fo yeba ke ba peau morte wana fo elongwa o elongola nango nyonso mais déjà tango okoti na douche oki osokola nika kango bien oniki katikati ya makolo no bien na linyoka oza na citron na yo opaloli citron na yo après siko tango kopangusa mai na yo okoti na chambre na bien ka na douche na tango pakola mafuta opakoli mafuta pakola liboso oyo soko pakola mafuta na nzoto oui mais na katikati ya makolo fo banda na o opakoli na mélange na o pakola mélange no donc eza nango te ke eloko mo boye osalela yango une fois 2 fois par semaine eza eloko ya chaque jour mama na nga. Donc chaque jour tongo comme pokwa en tout cas naozela ba témoignage na siawa en tout cas soko keyo moni mama kobomba témoignage te yelanga témoignage comme ça osunga pe bandeko ebele o boya otala bamona témoignage na yo bamona vraiment témoignage no nayebi ke ba tube oyo na ba Europe kuna bokozwa na bino yango kotaka nango place ozali oluki yango ozwa na yango oluka yango ozwa na yango ntango osalela vraiment yelanga témoignage tomona témoignage enzambe akozanga te na kopambola biso babi mwasi nde bopeto mama mwasi nde bopeto longola salite na nzoto longola ba noir wana ezaka tellement kele ezaka vraiment dégueulasse yo mona rare mobali ntongo osala makambo na bino mobali akoma kuna te loboko nekute kokata okoma kuna te parce que amona yango déjà ntango otelemi baomona yango esali posoposo sokoaki otia loboko na oyoka mibea miso bazala bankele na bango faut koevite mwasi bopeto en tout cas message toyaki nango mpona mokolo oyo apartage yango oyo mama luka bongisa nzoto na yo zala bopeto éviter salite na nzoto mwasi ezaka soin ya maquillage te ya kolata te soin mwasi ebandaka banda na kati nzambe apambola bino j'espère que tosalela toya na batémoignage et tokutani prochainement merci bye.